Voilà. Alors, bonsoir ma sœur. Bonsoir. Ok. Alors, juste pour la banda, est-ce que Zali yo wana vraiment tout le monde na vidéo na passé mukuna na voiture? Ngaoyo, bomoni ngaoyo, bomoni makolo na ngande isa, tala verni na chak verni ya vujangwana. Ngaoyo. Ok. Là présentement ndé to solano boza wapi? Azana kini. Ok. Vidéo wana yo na pasteur mukuna ezalaki wapi tango action ne salamaki na Kinshasa bien na Lubumbashi. On a Kinshasa na Lubumbashi te ezana kini. Ok. Alors so koki ko betela biso lisolo audio o totaki ko yoka bato batindela kinga ba audio est-ce que ça voix na yo? Audio batindi eza voix na ngate. Wana eza voix na ngate yoka voix na ngana audio wana yoko mo mélanger eza voix na bato musu bazo sala ba audio na bango mais eza bango te voix na nga yango. Ok. Alors siko betela biso kasi lisolo lokwa tozui yo moko betela biso lisolo e banaki ndeni no se retrouver na pasteur mukuna na kati ya voiture bozo sangisa nzoto. Baebe bilo na je me suis fait technique de plage divine. Dit de plage maka sa divine. Mu suis fait. Omoni mwana lali awa mwana moko za awa mwana moko ile ya mwasi lali awa. Ok, wana bana na yo naza mwasi ya serviteur ya mukuna. Donc celui mukuna azate mobali na ngande abano remplacer place mukuna bando pesa kufesi. Aocho kufa na 2014 quand Vinus Boebi azana sika. Tango akufi atiki lopango. Ngana zalaki te na vajaki na kenashi na kesu na teka kabilamba na ngana kesu biloko na kuteka. Tangu na ye nakuta na lukamikanda lopango parce que mbala ngazaki na lopango na bandala tiki lopango moko na bandala. Nake lukamikanda lopango mikanda lopango zepa mukuna na kepa mukuna na bipesa ka mikanda ya lopango ya papa mwana nanga parce que tout ça là ne mariage balana na ye. Batos ba bipe mukuna yebi ke ngane to balana. Na kena singa nini numéro na ke singa mukuna nga ya lopango. Tana ke mukuna yebi singa o avana personi ya lopango fona na bimana yo. O bimana nga yo yebi tenga na za mwasi ya serviteur na yo ke bimana nga susunde o depuis kana bando luka yo pona lingao na mona ki place ko linga to mutu na bando luka depuis kala yango na bombe mikanda lopango sikonde na monyo boye na sepeli no na bando sipela no kutu ava kutu mubali no kufana no sipela depuis kala wana abi o na ibaki te position na tena ndako na ngai na ngana longola ye pona ngai yo na sunsu na ndako wana. Mais moi nga na ebisi ebike babalanga abi na ebike babalo na kozo sambo malibala na kosumbilo lopango mususu na kotinda bandeko nyonso na poto na kosumbilo na mutu. Bozoyoka? Oui, très bien, bato bazoyoka o. Kosumbila na mutuka. Na bi ok, ndemo lo bibongo parce que ba fille belle peut-être ba fille belle c'est la fille belle mukuna lala na biso ko sa biso kama kamune azalu kuta mutu na azalu kuta moka mabe lukuta passer muko kuta ko so peza bozo vandi bozo tala nazo ko so peza mutu zo ko so peza ko sa lukuta. Oui, continuez non. Non. Allô? Allô? Oui, tolanda yo. Encore une antenne. Kita nasi. Bama ko na ebisi yo linga bimana nga. Oyo na bimana o metoki bimana na kacha mutuka. Nazana video moko o elongi nanga moko eza penza o elongi nanga eza na kati na ko bimisa o mera bimisa o skota bimisa na justice. OK. O to mena na kacha bio tete ko bimana na kacha mutuka. Amemanga soki na nini na kinga nini wana soki kotini kota flip kuno kota memanga na mutuka ne wana tukina na chauffeur na ye. Chauffeur na ye kiti papa na yebiso cher nanga mutu ana zomela amela bakisi moko mabe. Mutu a besoin alala nanga pendant 1 heure du temps mutu azo boire te 1 heure du temps ma sœur. Elle n'a pas foi.
mi pende nyo se chauffer ngai 1 heure du temps kaka kosiba pe marate donc amela kabakisi moko makasi wana et comme mukuna et aussi si makambo tozonga na yo tokende ona zamba ona zwa mukanda lopango na biloko lakinga o kendo ya lobe osana na mikanda lopango simena opesa lobi na kenda pesa na mikanda lopango apesinga papier ya programme ya église maman o kusana na papier o kende na ngondaku sima kende na nanga oyo osima ozo original kende na bona tanga boye eza programme ya église na bingi kena yo lingo sakana na ozo pesa nga programme ya église pona sala na ngoni on a bossé avec la tchèque enveloppe côté mupanzi yelanga ba photo passeport ya bande kono nyos pene ke sisa bango passeport bango fo ba voyager ba kende ngana ji bande kona nganyos na kanga sa ba photo passeport de na tindele mukuna na ke pesa mukuna kala pesa mukana lupan mukuna pesa nga programme ya semaine a pesa nga enveloppe na kena ndako na fongola enveloppe boyesa nini ya semaine yo zo sara na fi pesa mikana lupan ote ozana pesa ko changa te ozana pesa rochana ozana pesa rochote malam bonga bataliba lo ozanga sambonga bataliba la ozanga sente na ozana ilo otako pesa babengise na kati ya famille mukuna opesa famille babengise famille na nga mobimba bazala babengise mukuna pesa mo oh mama omoni aza mwasi na ngai na yaki na ndenga bien na yaki na ndenga lukutete na yaki na ndenga fenêtre te na yaki na ndenga bien na kozanga sambonga libala na kobala ye na roche na katanda babi mo za mwasi na katanda ko poza évêque webi ke mwasi aza mwasi ya servir ya servante tsuki c'est nani na yo ke bimana ye oh mama boni bisanga eloko ekomaki na yeba kite boye na boye babi tozo zela mbonga batalibal na biloko la kimona so la kite okomona muku na lobi aye na ko sala na so muku na zo muku na sala babi muku na téléphone muku na yamba ko sur téléphone ti na ke funda e pa procurer o ya nini de kotini na kina kotanga kombo na tebe c'est ça la bien tina ke no fune pa procurer bengi abimu kuna mwana makambo zo beza solo eza solo mu kuna vimi kanalo pa mwa tike pa pour kanalo pa tu les pas procurer wana abengi pasteur ya mangemo pasteur ya mangemo ya bondeli o fuena bo pesi biso image wana et ça la bien tebo na boy ngapela ju téléphone atikeli bango na donc image tana bombaki na téléphone musu na kati ndako na biba to bakoyo balikila ngasi na bombi image bazu téléphone nga babambi na se mukuna na ordinateur ba memaki mukuna bambi na se il faut image ane mona na te ba sombi téléphone ba memi téléphone mukuna bambi téléphone na se roblo kwa ni fe mona na te to jongi na ndako na komo benga mukuna na téléphone mukuna wapi lopango la kenga wapi nini mutu ko sembele kna opi ba passeport bande manga ona ko sala lisusu eloko te okende ko funa nga makambo isisi ba image ba sibe effacer o sala nga ilote bato bazolo bo kabila ndenga atindinga na sala makambo eza nango kabila te o Jean-Marie eza nango Jean-Marie na yebaka na ngutu bato wana te na yebaka bango te naza kutu na contact na ko contact na bango pona soa na bango naza na bango te nga moko na sali parce que muto na sali nga mabe il faut futa biloko nyonso alobike akosalela nga faut futa to kene na justice et puis ba vidéo na za na ngwa na ki bia musonde na justice ba ko cha caméra na justice juste c'est biloko OK oyebi ke na za moi ça service servante na yo ce qui serviteur na yo OK bimana nga yo ko sanga makambo to ko sela nga lote et puis bazoti na image yo moko azoleka azana courage papa na za courage moko ki ale kala te bazo ba teza montage azana yemoko batindele boy bise beta efasa na téléphone na boy bise o na tindela na WhatsApp o na yebise na ko publio mbongo tindaka $1000 pa mettre na ya mettre na opese mettre na zo mbongo ale na yebise mettre yoli ya mbongo na zana posamba mbongo na bina mabeti mu ko ne fa futanga makamwa lobi mettre na zana mabene na bandala batos ba yebinga na libosa bandala batos ba yebinga tu batos ba yebinga tanti nazo kosa bio nazo beza so nazo kosa te image ya les amours kuna personne face na makamusha singa salela na siliwana OK nazo mituna ya kotuna yo pona batu ba comprendre bien zela pardon ndeko nango zo benga non na 6e émission te ozo déranger na passe le bain comme passe na so bien te ozo bana si OK alors que mutuna na ngai liboso eza vidéo wana eza ya date nini botimola na kina pasteur mukuna na voiture eza ya mois nini à peu près et ça déjà 2 mois et demi ça déjà 2 mois et demi OK
oza na bana mobali notanga akufaki atikaki yo na bana. Pardon? Mobali na yo tango akufaki bobotaki na ye otikali na bana. Naza bana baza 8 na oyo yanga na botaki na ye na botaki na basi mususu baza 8. OK. Alors so okoki ko confirmer biso po eza na bato ebele bazo wanga na bazo lobaka eza montage bazwi mutu ya pasteur Mukuna basangisi na nzoto ya mutu mususu. Confirmer est-ce que eza montage ou bien eza penza ya solo bosangisa ki nzoto na ye? Na sangisi nzoto na ya zomele biloko moko makasi mama ya makasi 1 heure du temps na eza montage te. Eza montage balo bate kabila ke monter jamais na yebi kabila te. Na ni shiki ja mari ake kusanga muta kosinga muta senga moko na yebi seki yo na ko publier. Boto na mettre na ya ko signaler bolimbisi. Place a tchakinga na hotel, ata so ke na hotel boketu na place moko na tchakinga na hotel. Afuta mpe mbonga bata hotel te, ti le lo afuta ka mbonga bata hotel te. OK. Soki Mukuna aloba l'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. 2 univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. Qui bat ça en hôtel. Mais pourquoi Kasibo Sala qui amour na voiture pour hôtel les ala qui déjà? Pourquoi payer on dima qui au sala? Avant tant bimi na mutu ebisa sala makamyo sona longa place na zaki ofutela changa na hotel place mona ba do vanda boyona boy ana tout ça déjà makamngana ina sana imagine na isko na kumo azo banga kaka mulisha mutaka mo banga ne ke no vana na hotel wana vana na nini na sombele lo pamu na yo vana na lukuna vana sombele mutuka ke no vana hotel wana tala kaka mikolo makambo confinement eza makasi mukuna lingaka ke États-Unis ke sala campagne na ce campagne ngale ke sa États-Unis ya wana lingaka memanga tu ke na yetu ke sa ni campagne wana mitala mutu azana mwasi na ndako. OK. Mais pourquoi on dit maki ko sangana ko sangisa na nzoto? Pourquoi boya kité? Et là on y penze poussaki yo. Na boya ki mama tang na boyi na zomo na bana bazo souffrir bana bazo boka bana le pango na papa bango. Ngape na lobi ya azo sa bana ba souffrir. Nga nazana choité. Nazana choité na bikasi. To makamyo so biwa sa langa ko se na ya naza mwana mwasi. Yo ko mona bande ko na bazo souffrir. Yo mutwana peso asa dire moko moyete. Asa dire moko moyete. OK. Siko tango bandai ko sangisa nzoto nani a filmaki? Nana zwaki likanisona ya ko filmer. Yo moko filmaki. Ngamoko na parce que wanga na ba fi bele bisinga wanga na bango ka bongo. Ayebisa bango bele asumela bango mapango asala bango eloti. Fi moko bo ya tala rappel so boki na bandala bo kute pe fi ala pe betenga sur mu kuna la ke chaque jour. Puis moi d'avoir journaliste na tchai ceux qui c'est chrétien na za liboso na ka afu ala so boki mu talbi mu kuna la ke chaque jour mu kuna de par là c'est le pan et pas mu kuna asumela le pan ti. OK. Caméra ngo ezalaki côté nini? Est-ce que Mukuna yebaki ke yo zo filmer ye? Ayebaki? Te ayebaki te. Ayeba ndeso ayeba linga wa ayeba te bo publier. OK. Wana idée na ngamoko. Pourquoi ka so? Mais imagine okoki ko nager à peu près na ba âge ni ato koloba no âge normal te mais à peu près. Nga na sana 28 ans. OK, 28 ans. 28 ans mobile no akufi atiki yo bana 8. C'est ça hein? 28 ans mobile nga zaki na mwasi moko liboso ba bota na ibana. OK. Ngande siko mwasi na sala na mariage. Mais ngane te boti kama na moko. Ah OK. Mais pourquoi ozwa qui risque wana obimana ye sans préservatif?
Mama alingaka yango kutu te. Nga kutu na lakiseki yango to che oh tala kaka naza muke makasi to so to che na kokota ndenge ni kaka bongo. En tout cas. Bobimi na combien de fois? Est-ce que zaki kana oya voiture wana be bobimaka na ye? Oh na bureau na ye mama mbet muka mukezela na bureau soko na bureau ne chambre moko ezela kana ezela moni ba mbet muko zana kati hôpital wana. Mbet wana ezela wana. OK, donc avant bobanda. OK. Azo kosa kaka. Donc avant bobima na ye na voiture bobanda na ko bima na ye avant na bureau na ye na mbetu. C'est ça? Le bureau na mbete puis ma bio tout temps akulo to keza mikana le pango eza kuno to kezwango na to ke kuno to keza o tala kaka na sina telemini kolo na munika mupende no sepeli singa mwambi ngala choro bomo na upena o tala kaka jour wana na la kaka wana na mikolo na lo talo to kaka ta mwasi wana anda kuna sentire supi. OK. Mwasi na ye ya ndako yebie mwasi ya papa mukuna. Oh na yebi bien. OK. Ya muto asebenga mwasi se prostituée. Ah ouais, donc moi c'est maman passé à ça la kindumba. Ah mais yebisa biso ko batu ba okota doute bazokota la passer mukuna. Alors bimisa la biso nyoso to yebi. Moi c'est passer mukuna nda kwa za ndumba. Ya moko mobile nazo benga ya zolo bakenda linga ko tu position na ko nda kunanga te yo mutenga na ko tsonga ndako. So on a vu c'est le loge bien posture azala ki protocole l'église olingiye olobi moi ça liboso ça libo olingi ngasko olobi ongandi fala na zonga na ko balanga we se ba para na ko balanga yo sko ozo bien posture lobi pa obenga prostituée ayebi yo so yo ko tanya so ayebi yango na zolo ba yebi yango nzamba likolo azo tala toujours prier nzamba abando beta ba liboso akobete so wangani siko ozobanga tende mo ngamo photo ngamo na mi filmer ngana esko to mi filmer esko bien ngamo na mi filmer na alali pe na filmer azo siba sibanga na filmer na kailo na muke wana zo filmer. OK. Est-ce que on se retrouva qui peut ndenge moi si penza se retrouva so kazola la na mobali na passer mukuna. Chikana. OK. Non, non, sa réponse, nous devons comprendre. Siko, pourquoi on publie ba vidéo wana, vidéo mi satu o ezo circuler wana, on publie en opona ni soki ozo memaye na justice. Parce que ya le ko wanga na yanga na imba ba bana to sana meme na justice ma ba ba oh eza lukuta ya boya na publie ba mo na ilongi na parce que ngana biso ka avoka na memo na justice na ko publie yo. Ne ya mseki. Sinon on peut ça le côté na ko wanga la ko bezanga te ngabi malamu total. Siko na justice o kendo o meme na justice pour na nini po bo sangisi nzoto no mi balé ozaki consciente. On doit comprendre nazali consciente parce que mpa bisinga ke akosala langa ceci c'est là oh ya le baki akosala yango na justice. OK. Mais jusque là, est-ce que vous avez sous un contact qui a passé à Mukuna? Contact n'est pas. Depuis la quatrième contact, depuis déjà 2 semaines, la famille, depuis la même pas pour écrire ce pour créer. Il dit que, oh, attention, mais on a bien, on sur la téléphone, ah, vite, pour y péter ça à peloter. Numéro na bien, numéro na coaching de l'ébino, on peut battre tout sur la rana, on a mon coutate, numéro na yezana, nous sommes à ça appel. À part ba vidéo o publié wana moi preuve moko ezali o bobanda ko solane avant bo koma na niveau au 500 auto na WhatsApp ou bien na Messenger. Oh et boya za na WhatsApp za na Messenger. WhatsApp na e faut tindele ka ilo ya tira le routine de l'autre faut tindele ka moi image mo besi ya routine de l'autre na trouver ka WhatsApp na e pour na tindele la tira ka image wana kende kaka mettre na ko tabando kosenga o sala yango pega na maboko makasi fo sala yango. OK. Donc za pona mbongo nde yango publier ba image ya passer mukuna to soto ko lo babongo. Eza pona mbongo te bonga batali bala fa zone ça vous comprenez. Le pango le baki au pesanga fa pesanga mutu kala baka kusungila fa pesanga
asenga na komemaye partout na komemaye partout asakani na ba fille belé bato wana bazokosa kose biso bazosambe bazocha maboko na bango likolo na biso bazokosa kose biso makambo lokuta ke bayebi nzambe nzambe azana ana kutu na binzambe limbisanga nzambe limbisanga mais cette fois-ci na kosala papa asakani na ba fille belé nga kosakana na ngati. Okay. Mais est-ce que vous avez une preuve mon côté y a ba audio ou bozo sala moi discussion na pasteur Mukuna et là mon cas réseau la saka ke bo solo la na ezate à part ba vidéo automoni na ebiso na zana vidéo ngane toujours si ba na pizza bone na vidéo na rotia na justice lobby ba rotia na zana numéro nende to sola na biso na ya benga yo so ebise ke lelo na ke kanisa o ako bengo jour ngata 50 fois ko tindelo mettre aye wana te mettre tindi mettre na 200 na pesa na pona ba hotel mettre pesa bino mbongo ko liate tina bana na bandal la 21 ba uzambongo moi biso na bandal mba. OK mais mettre kombo na nani kombo a mettre batanga kombo abatu te ngana yebi mukuna ne na fundi na kotanga kombo na bango te ata kombo mboka te ataka apreno parce que ndongo zolo ba bato belé bazondima na bango yote po boko la kisa elongi ozola saka makolo bandima te kasi lobi le bakomona na justice bandima to bandimi te na mona nga tanga moni ba publication ba ndenga lubiska batoko bato banti bato bamoni penza muta azo cha penza so ipenza bona mutana ko kotsa na kati nanga bato bazomona te. OK. Kasi yango na bato bazolo baka c'est montage. Alors, moi kombo kaka ata prénom ya pamba oyo ya maître na e prénom kaka kotanga komba famille te. Na kotanga komba maître na ti. Moi tanga komba chifu parce que maître ça binte. A maître mutake kote le bilebi na kopanza on a maître la bango le bi na kopanza bango nyonso na justice. OK. Déjà aujourd'hui ba avocat pour dossier à Eliane peut to monaki amemaki Moïse Mbiye na justice et suka kaka boy. Yoza prête ya komema passer Mukuna na justice. Connexion na Kimi Bozela. Makambo na omona. Nzambe pardon. Bon monde komi connexion connexion na côté kuna yango. Et komi reconnexion. Azongi. Lanzanga. OK, c'est là juste bon sa caméra bien. Oh. Oui, c'est ça. Ya on a lobby est-ce que vous avez prête ya komema pasteur Mukuna na justice pour tout le monde qui makambu ya Eliane Suka kaka boy. Eliane Suka parce que ba ko saka ngana komema ye ba fi nyonso abimana bango na kula tsaka bango. OK, ndenyo oyebi ba fi yo pasteur Mukuna bimana bango. Ozaki na accès na téléphone na ye. Bon comprendre Bozela Azui appel bon monde commis appel en attente. Voilà. Bozela zonga donc bon moni ndeko na biso andimi aleka émission alobi keza yenda bimaki na pasteur Mukuna ngape na yebiete biso nyo tozo découvrir kaka ensemble ngai na bino azui appel et commis appel en attente Ozela na yebite soki bandeko bozaka na tembe na yebite alobi keza yenda bimaki na passer Mukuna na kati ya voiture tozo yoka na sa ba question na bino bo komi na siana na tuni yango abi ye mutabanda ko filmer ye muta publier a omema passer Mukuna na justice. Donc voilà et là on y a omema la passer na justice ezali pona zo buka lopanga lobi je crois donc nzambe makambo tout passe na mutemo betara kasi boko ma ba question wana ba question ni bolingi boyeba boko ma ba question wana ngana okomisa na zana boko ma ba question na bino wana ba question surtout bokomi na siana yango nazo komisa na tuni yango bozoka ndenga zo répondre. Tozela zonga ekomi appel en attente tozela. Ngana zui numéro na wapi. Yende mutu abengi Zoro Mabiala abandai kotala live ona bandai ko sala
abengi Zoro Mabiala po aleka live yende mutako akotia contact na biso. Voilà. Eza numéro ya France, eza numéro ya Kinshasa, onga na bengelie. Eza numéro ya Kinshasa. Soko ba omo tuna ngande mituna ngana répondre la place na e. En tout cas, voilà, appel en attente toujours zela. Aboko l'accès longi, ceux qui a zongi na ko insister à l'accata liboko, à l'accata eloko na ebité bino bato bo tala ba vidéo na présentement est-ce que ma colonne bomoni eza makolo ya fi wana zaki na vidéo na voiture na mukuna. Ponga moyen na tala ngona fongola ngo eza teza na téléphone na o filmer. Après combien de coups pasteur mukuna lala ki kao. Nazo tuna eso ki azongi. Boko ba question sur azongi na tuna e. Alobi ayebi bato FCCT azana contact na bangote ayebi bangote. So na kati na ye na okoti la bino na sala live na mwana ya pasteur mukuna azozelanga pona kotisa ya en direct. Donc aza muta ba appel donc muta bengi azu appel. Bon, pour patienter gars. Bolobi apesanga preuve mususu. Alobi azana ba audio te, preuve ezali afirma ki pasteur mobimba ndenge ba osangisa nzoto. Aromema vidéo na ya mobimba na justice. Alobi boy, bo poser ba question ngane na komo répondre. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre